papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa kini magoma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Akusana kwanza muna wa mamange wa Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère ba benya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona luka mutala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mikela libala na yobilo ko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Iran, Masiandoki TV, oh maman Bino la Kabino, Kakaba, histoire vraie pour Essa la Bino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout aux Elnengen à Lobakanza, Balola, Apambola Bino pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo Iran, Masiandoki, Essa la vraiment bien Makasi, Yamoto Ebisa Kabandeko, Nyon Sobazolanda Biso partout, bah oh nanu ba sabona na sitioté, bo sabonné au site ya maman Bino, bah oh déjà bo sabona bo partageaka et ça la vraiment bien makasi to pesaka merci na bandeko ba soutenir biso to bossa na kate mingi ko pesa ba bisou na Betty la patronne moi celle qui mi bali na mbongo ya Dorte Achille ka pesa respect na couple mebla vendenda kuna Verchache balobi sponsor na ngai mvando Betty la patronne balobi so ki to changer ka été parce que tozo se retrouver la patronne Betty tikala na ngwende na yo merci la meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi ya vient na Jansi Bolanga bofo na biso ya sûr vie Jansi Bolanga vient na tika teni na défaut ya kosambeza te bana Londres bandimaka po yonde tokos merveille na vient na Jadon Fumu ya Zélande balobi Jadon makola na kati ya Belgique Jadon Fumu balobi umela elatelinde ezobo mabango pourquoi pas ya Willy Moucheni les vrais code mondial balobi papa social merci beaucoup na bandemos bandaka biso partout maman Irene Ayaka Boyo na ela kabino masola so na betaka aubergine te ti nazo beta maso nazo sela proverbe 19:20 posunga yo nanga na suite ya vie là na penser mbala moko ebisa ba mourir na ba moureze ba maman boza na problème ya teinture bozo linga bo bongisa loposo bo hésiter te bo benga biso na lombango bozo numéro ya mama Cornelia Lutadila mwana télé si moi sa tata na kati ya bunde se balobi Grace Light cosmétique et kangi masolo ndenge kaka na ebisa kabino bozo sala ba publicité mafuta me bozo pakola ngote ngande siko na pakola kabiloko ya mama Cornelia Lutadila ya kusamba ezate balobi kuna tango koti kosuka kaka na boutique te kosuka kaka na produit te tuna est-ce que na boutique to koti si bani tozana ba perruque oya bazobenga davina ya suki ya maboko ya ba couleur nyonso tozana ba fro tozana ba fantaisie ba bitola ta kitoko ba feti ngoyo mama Cornelia Lutadila umela na pesi ba merveille na mwasi moko kitoko na kati ya Autriche impératrice MK na kati ya Autriche balobi mwasi atekaka ba super wax ya original azape na ba grand super ba mama na ba papa tozo rappeler bino kaka et bande konanga ba feti ezo banda Oh Saint-Valentin,
Oh, journée de la femme, yaya, tolata maputa, babi mwasi kanga liputa, buka bassin, boaka talon na makolo, to le kana père, et ça l'ara bien. Bobeng impératrice MK, numéro eza pa na biso a livrera partout, to benga kaye kindoki na poste, ba mamaye, ba feti na bino, ya ba Saint-Valentin, ba moziki na bino ndenge boko selste ba journée de la femme, bobenga impératrice MK maputa kitoko, ekozala kuna, ndenge biso kalate tozoya na France, tozoya ko sepelisa ser na biso, Domitille Makenja oya vie na biso adi londole balobi soirée kozala kaka moko kalate nazo la bino ba fiche kalate nazo na ba publicité ya makasi ponga moko na na France bongo te ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko mami la plus belle oye biselanga ser na Domitille Makenja kalate nazo za na Paris ça va beba ça va yinda balobi to rolata pe to robina pe to rolia na nko ba mourir identité ya bundes moi je suis appelé mo sa mon bonda moi sur le ngamune na bomba me bozo mona wana ki ezanga moi ça tika masona YouTube na défaut bango nyonso ba fingaka mais biso to fingaka te to betarande masola solo awa aubergine et les kakate. Voilà, merci pour la patience et la fidélité. Ba mourir ba mourir na epsa kabino to sela ka proverbe 19:20. On a même bino le leza mukuse. Bandeko ya Hollande ba pengi mama Irani na lombango. Mama Irani beta lisolo o toza na grand frère mo na kat Hollande. To linga kae mingi. Toyeba kitenzo ka grand frère uti kokufa misu na Kinshasa batata na ba mama boya koyoka nini bomi mwana mobali ona Hollande misu batata toloba na langi nini po boyoka biso po tozoloba neti tozoloba ndeti tozoloba te donc bakamba Kinshasa ezoloba ma trop mais tozo se comprendre kakate ba pesa ka conseil pe ba tundenge nini ngape maele langi sukiawa na suikara na ba conseil bozo yoka te pona nini Béatrice Lokilo. Béa Lokilo motema mes fils Lokilo. Nga maele nange suke maele ne continue talaka yo molakisi. Béatrice Lokilo. Moi c'est maele moi c'est na lingara mingi. Nazo pesa ba conseil Béatrice Lokilo nanga moi c'est mes fils Lokilo. Combien de fois na kolobela makambo yo bat bazo yo kate. Ndeko mobali na kati ya Hollande akufimisu. Ebanda kindenge na kekufa misu na Kinshasa. Na poto mona kokeko koma aveugle na Congo na sens nini. Batata na ba mama tokanga mama to papa batata mwasi bandoki te balobi ndoki ye moko lisolo euti Hollande ba mourir na ba mourir eza pasi ndeko na biso mobali akendaki Kinshasa azali marié na bana na 5 mobimba baso Hollande bobote na bana ne 5 ndeko to beta lisolo azali congolais ya Kinshasa mais mwasi ne mama ya bana azali angolaise babota bana 5 bangolezo balobana banka lingala mais mobala za pena mwana kini mais kokota ka bapoto banzela ngola kutana mwasi ba débrouiller ba se retrouver en Hollande nzamba pambola mukanda ndako musala na bana basuvera bien de kombala kende Kinshasa selon lisonde ba pesinga de kombala abimaki na ba camarade nae ba kende kotambola esika ba kende komila mwe loko ya malili balia mwantaba balia manguba bakalinga ndekombala ke kotombe amoureux ya fille moko boye fille wana asala kanisika mwana mobali wana abali bakendeki kodia selon lisolo batata mabo yoka mwana mobali akufi mwana mwasi wana mibali mingi bazolinga basi na tai batata na ba mama nazo ebisa bino bataille spéciale ezalaka susu te yaya bajini oyo ebomba makambo ebele ndeko na okuta na mwasi moko olulie taille kitoko na jean alati t-shirt asali maquillage apeti ki poudre mibongiso biye penda na mère à palin y a pas photo ya leki mère à palin ndeko nanga tango komeme na chambre olongola bilamba ya okuta mwasi aza na forme tangawisi okomo répéter mama bana mais lokola so mona ki nzoto sala po so futaki déjà chambre wana bilayi koti milimo sekoti tango ko sale kobo wana yaya okoyoka no pe lenga danger to mona ke lenga mona mère eke ka pepre bilenga nkande moko yaya ba fille Kinshasa ba komi ko travailler bilengi ngana mona video fille Kinshasa ba na mbala poto azolia kwanga mazobi mana mobile loko ana ti le traumatisanga na binzambe attaque ndumba haut niveau tina niveau zobi mana mobile ozolia kwanga to na bezolia kwanga seka zo yemba na kwanga ayembi akati kwanga bandeko bolimbisanga tala niveau sata zo tambusa mokili batata na ba mama
mwana mobali alingi mwana mwasi asalaka na bar wana esika bakende komela bakumbani na bolingo bapesani batelefone basololi bango bameli bakei mobali akei na flat akrake mwasi loko azwaki numero ya telefone banda kokomela mwasi na whatsapp banda kosoya mwasi love aye kobengisa na mwana mwasi alongwe soki autaki babiso pasalaka te mokolo yango ayepa mobali kokoma ekomaki ndeko na biso bandeko na biso mbala poto nayebaka te so boke Kinshasa bokanisa na Kinshasa basi baza na sexe ya kopal biso ozango ya mabende tutaka bino bozokaka eloko wana ezangisanga kinya bolimbisanga eloko epesaka pasi mobali oke kolinga likango bokutani bosalisi baexame te bakongole balingaka mpe kose protege te balingaka chaussette te omona mwa mbala so bapenke nga nalingaka eloko wana te ozopesa mwasi confiance makasi bongo etat d'âme oyebi te etat ya santé oyebi te yango confiance yango ebandi ndenge nini yaya yango bapapa atokopekisa bino suki ndumba te soki bokosala bikobo na bino bosala boza mikolo boyebi bozosala mais ntango oyebi oke kosala ekobo se protege te ntango koya botelanga compréhension boyanga yo moko botelanga compréhension boyanga po protéger ngai na bokola bana po soki yo kufi batikala ta na parent moko mibala mitema ba kepa makango se protéger te aye na ndako asanga na mwasi ndako papa lingi mama bana na oti soki oke kosala ekobo no yebi ko se protéger te tango koya yo nde botelanga compréhension boya kosimba nga boya ngai po nga na bikata na bokolelo bana yaya ata soko se protéger pozwa maladie te bongo milimo ko se protéger na milimo ekobo ememaka maladie na ndako ekobo ememaka piaka ekobo ememaka liwa bandeko na nga tobanga nzambe Jésus Christ revient mwana mobali bakutena mwasi basali bolingo na bango mananga wana chuluba ebimi kaka boyoka kaka basali bolingo kuna liboma selon lisolo ya cousine o apesi batapoto lisolo na ye moko tango poto ndenge avoué makambo ndenge lekaki mwana mwasi wana ayaki mbala so basaki rapport sexuel na mobali cousine azala abinga azaka na si na monika momianga mati ben vie pena linga pe ton makasi azaki na terre bien moi ya elongi pe moi propre en tout cas vie pena linga ki astafaki vraiment tamona ye mbala lobine ki ngana ozonga dans 2 semaines ozonga mais to garder relation moi des abwe ngana mama bana nga to na ba problème ngama akoska ne mbel ba misana kokosa biso bakosa kaka tozaka bateti toza bempoli tolingi mbongo mingi ba raison kaka bapesela ka biso bapesi yepe andimi na ye tango andimi ba morele ba morezi bolanda lisolo mbala bisa inscrit 2 semaines fona zonga mais yoza mwasi ngana kubala pesi ye espoir ceux qui moi sont pas monaki la vision que mbala zokosa ye ceux qui peni ne ngala bino to yebiti ikoma kimbala suko mwasi yakola la kuna mbala tkani na 2 jours poisonga en Europe ayekola la kuna mobali tanga bandi ko simba mwasi caresser mwasi atelema ka kotaki na douche kokota mwasi kotaki na douche bon na lo bande nga na raisonner sika wana basi bazaka so basimbi so ake na douche peut-être ake komi bongisa susu encore bien potango zonga azala propre na yebité akotaki na douche c'est pas que kotala ake kosala petit besoin biso pe tozaki wana te mobala tikali na mbetu sambi lamba mwasa koti na douche ndeka kezalaka ekota mwasi na douche mwasi azobima te ekota mwasi azobima te ekota mwasi oh mobala benge chéri azondima te mobala fongola bo akuti ndeke yaya mikolo ba ndeke na wese ba orenye akuti ndeka munene bango batafu babenge aigle mama ikani wana ezalaki aigle bakuti ndeke avandi na kati ya toilette mapapu libanda wese tondi lokola soso batie na nzungu mobala ganga Jésus afongola porte abima sans bilamba bataflek batine problème ni mesi abi nazaki na mwasi bakoti na chambre bamoni sac ya mwasi bamoni basket ya mwasi bamoni bilamba mwasi ne mobali mena toilette ndeke wana azati mutamoni ndeke kaka ye moko mobali tanga kende kofungola bataflek me vendeke na toilette azata bi ndeka za kwa bi azate vi wesa mweza ya kofungola tabataki babanga apete ndeke abungi mombala tuze bafungola sac ko fungola bobenga pasteur mamba fungola te Kinshasa ndenge zaka benga pasteur ezui makambo yindi ndeka kezalaka mwana mbala vende petit ayisa ko garçon ma petit ngamo na zaina momina nga awa
atelemi akoti na toilette namoni nde tala moi kande kasi comme tunangi telemi petit nde na bola zo moi nde na omona surtout nde misu na komi flou ozie na ndeni api na omona te petit vie misu nde abo na omona surtout vie obo tabi na omona te baki luka pasteur moi jeune moka yewa non makambo esenga foko kozala non temps bobima bongo to bondela ba pasteur kinga msupa banga la bompe kindoki vie azomona te vie akomolela petit na omona te baki na vie l'hôpital bande kwa vie baye babite bokene église bakene église vie azomona te prière ni basalte vie misu kufi banda mona ki ndeke ye mo vie zo ba mona ki aigle ye kaka vie muta mona ki ndeke wana ndeko nanga ndeko mobalo azana Hollande bolanda ka masula mama Irene FM no fin de l'année oyo tozana masula kitoko te nazwi na ba audio ya ba kisi ba Hollande ba otekela bato na oya boko bebisa bato nzoto bolanda lisolo na bokebi vie bandi ko sambela e ba famille ba jue église te mutenga tika na 2 jours pour zonga azongi soute voyage billet baby baki ko pousser des so voici bébé ba to éviter babi fait ça sur 2 semaines ba prière via zomona te vie mo ka sengi fa zonga poto moi ce n'est pas lobby il faut zonga na minute ba yebisa ki moi si vérité marambele ki na Kinshasa moi sa vie azonga vie banda aya na Hollande ba mourir na ba mourezi seno ba pesi ba bible via kenda ki banda na juillet na Kinshasa ya to na décembre vie a monate hôpital nini vie a quotité pour na maladie ya misu wana vie a monate vie a monate misu molili vie a lela esala ki vie a konda vie akoma lokwa mutana pa oma santé akoma kobela ndeko nanga tala obotama na misu na yo ebongaka obotama omonaka na yo te omesana na okoso te yaya biso ba tozaka na ba défaut tobotama nango tomesana nango yaya tomonaka mingi même na télévision mona mutakata na makolo mutakata na maboko mena zemi ya boti mutazana maboko te maomesa mona bibiro na makolo mona botama bongo yaya accident ki mukolo soko za na ba nerf solide te okende yango na yebisaka nzambe abatela bandeko nyonso boleka na bokona AVC kolo soko zimo limo te sunga bango ba defo batikalaka nango elongwaka Yesu yo kaka mawana bondelaka na yebisaka nzambe bandeko nyonso bakutama na AVC kolo kanisela bango babota mabongo te ezalaka pasi mutabotamaki malamu na kimukola kozwa accident yango na repeta ko yebisa bana nzambe kosekaka muta maladi te po yebi lobi na yo te mingi bomonaka na nzela na chaise roulante abota mabongo te yaya kosekaka to yebi lobi na yo te yo soko sisi kobota bana no basisi kobota te bakoko no pe nano babandi kobota te banga nzambe Jésus Christ revient eza litomba to mona mutu moko abelaka maladi moko boye ekoma sija monkere ndeko nanga keba mingi mona nzasa na defo na loboko na lokolo tamsu pa bota mabongo te kosekaka te ezali conseil nazopesa bamore na bamorezi ndeko na mobali tia ye poto ba traitement nyazwi te examen basali ete ndeko wana aomona te auti même koleka na opération ya misu liko nango mwasi azosala ba prière mwasi azosoutenir ye me mobali aomona te auti oleka na opération wana selon bapesi nga lisolo babatolande babi selon badi ya mwasi na ye opération wana esali eloko te ndetuku basala opération te pota kaka ya pamba mobala azomona te ba prière pe bazosala bandeko ne bazongi esika bar wana babi mwana mwasi awa salaka te na bar na biso toza na bana mibali mibale baprésente bango bana mibali mibale mais na bar bakende komela batémoin bazali fille wana bande koservi bango wana na mesa na bango ya mwana bandeko ya mibali tobanga nzambe tant eza mauvais tina ya kobetaka masolo na yaka mpona kosepelisa communauté te na bete ya masolo solo parce que nazalaka na ba audio ya bato bapesa nga masolo na yaka kaka kofongola communauté miso partager s'abonner na Iran Masiandoki au moins estamo eke kosunga communauté kobuka na te kata bokata na TikTok ye portant message kende te ya bandeko mibali bozoke Kinshasa bozoke kolinga basi topekisi bino te mais botuna ka volonté nzambe ata pona kobala bobondelaka yaya mwasi oyebi te omoni famille na ete oke ata pana bango te nzoto na nzoto ndeko nanga tango tobimaka na mibali tosalaka changement makambo ebele ya omoni basi nsuku atelemelaka ekobo na ndako bayebi valeur kilo yekobo bapapa tozoyebisa bino ekobo ezoloka kitoko te mpona osala mibali mi babima na basi basema babe misala ekufa
mibali bana bato bakoma na baproblème yaya mwasi nyonso babimaka na ye te eza na basi baza na bilake basi ndeti mwasi soki akufa ye soki aza na bomoi mpo na bar bayebi ye te baka na 2 garçons mwana mwasi kuna asalaka te bazokamwa bino boyaka komela awa olingela fion awa jamais biso ya mwana mwasi atekaka te banda to banda baro tozwa na mwasi te awa mwana mwasi anga utaki wapi bilamba batika na église saki bafongola saki eza na eloko te ni telefone ni papier dinu tukaka saki edongana siko biloko ezali na kati ya saki ekendaki wapi mpo moto akotambola jamais na saki ezangi eloko bakuta saki ya maboko ya basi saki ya mai eloko eza te bilamba mwana mwasi etikala bakende na église basambiela basala nyonso kimia eza nango te solution eza te ndo base retrouve miso akufa aza na Hollande ya mama ekani beta lisolo pesa mibali conseil tozobeta maso te po tobangisa bino botika ekobo tobeta maso po esunga bino pourquoi alobi boye tala mwasi ne na bana na minute oyo mwasi azali na bana ti mwasi azomona na ye bien kazoyede me yo sikoyo nde vie bebi yo moto ozomona te mwasi akufi na ye miso te omoni makambo yango ndenge ezalaka se bazopekisa ndike bazokata yango ekobo yango mpe ezalaka lolenge yaya mwasi soki abandiki ndumba to mobali abandiki ndumba ntango bandopesi baconseil koyebi biso bima na vi na ye wana eza vi na ye privé ya ye epesaka motu lolendo ekobo ebimaka motu akomi orgueilleux to orgueilleuse na komprenaka te yango toopesaka conseil oyo aza na mato ya koyokayoka oyo aza na motema kondima andima conseil ezalaka gratuit bapapa boza mpe oblige ya kozwa te mais quand même yoka potanga ekokutama nolobi problème moko ose rappele quand même mwana mwasi moko elongi monene abetaka lisolo ya mwana mobali moko na Hollande nga nde nasalaki attention te ndeko na nga okobima mpe na mwasi abomi yo mpe misu te apesi yo mpe maladi te mokozonga bovi na ebebi yaya mwasi nyonso basangisaka na ye nzoto te tobanga nzambe kola pambola bamore na bamoresi nyonso bolandaka masolo mama Irene kola esumasi asala babone na nga nyonso bolamu abomba bino basante ezala kitoko babone na nga nyonso bokota 2024 na kimia yo mpe moto olandi mama Irene leloki kaka voi foto ozomona ngai moto nazoloba sabone na site oyo okozala jamais déçu soki poza na témoignage to mpe lisolo na kohésite te benga mama Irene tokobeta ngo biso tobetaka nyonso bien na biso totangaka na biso kombo te totangita mosusu mboka mpo bapermettre biso toloba Hollande soki bapermetaki te tongai mpe toloba te yango nalobaka biso osalaka mosala ndenge bino bolingaka mama Irene tanga kombo na otanga soki kotanga te na otanga te mama Irene tia foto na otia soki kotia te na otia te ngai na fonctionnaka bongo toyaka mpona kobebisa baréputation batu te toyaka nde mpona kobeta masolo tosalaka proverbe 19-20 mpo esunga yo na ngai na suite ya vie peut-être opozolanda oza na copine na Kinshasa oza na copain na Kinshasa oza na fiancé koboya ye te me banda kobondela nzambe alakisa état d'âme na ye basi ya malamu mpe na Kinshasa bazali mibali mpe ya malamu bazali mpo ya mabe mpe na poto baza ya malamu mpe bazali yango tosengaka nzambe abatela biso tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te lala lobi bizu baye yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na bagraine ya bafruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga mpo ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambuma ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ovimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt